De partout où vous êtes, je vous dis déjà bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Ici, c'est Oki Media Plus, votre chaîne de divertissement, votre chaîne qui vous ramène des informations à temps réel. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, profitez de vous abonner massivement à Oki Media Plus. Cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, partagez la vidéo parce que awa tout ça là news où il y a sika où il y a kafu tu as recoupé sa bino pour na satisfaire bino ba abonné na biso. Alors j'ai toujours dit que sans bino ba abonné na biso tous allez le côté parce que il faut bino bota la biso boyo kaba news autour de la bino ne yango ko sala ke to avancer comme il se doit. Alors et là on a même bino les solo moko parce que il faut to solo la rapper. Bah news les allées belé tu y a kanamo ya musique, il y a politique, tout ça mais les histoires et ça pour rapprocher biso toyeba présent na biso futur na biso et to comprendre le passé parce que si on comprendre le passé t'es moi préparer présent na futur na ezate. Alors les solo oyo ne to baraka soko za na les solo na yo benga biso numéro zawana au bord de l'écran ils ont dépendre na yo soki olinga to tanga kombo na yo to tanga soki po lingi te to tanga te mais tokobeta lisolo pour na liskati ya lisolo na ekoki ko édifier mutu moko ekoki pe ko pesa mutu moko maele parce que mokili est comme très dangereux mokili il faut ko tambola prudence il faut ko yeba nzambe pona ko tambola malamu. Alors lisolo oyo tozobeta esalami na Kinshasa ndeko na biso Deborah mwana mwasi moko très bien, très belle abalaki na âge ya 25 ans. Na âge ya 25 ans oyo abalaki libala eumelaki te directement ekabwani na mobali. Mais mobali azaki na mbongo très bien. Mobali azaki na mituka na ye azuelaki pe mwasi ndako ya bien aéquipe ndako ndenge ezalaka kaka. Donc Deborah azalaki na problème te. Oh nzala, oh azangi boye, oh déplacement. Elle avait tout. Oh ezalaka na ndako au mwasi alingaka azala. Deborah azalaki nango. Mais eza na question moko ba bonne bokomelanga na commentaire. Ces derniers temps mabale ezomela sauter. Mabale ezomela sauter bato azofanda sauter. Bo fanda moins une année 2 ans tant okuta na kingani boni kingani baza bien mais baza sauter. Et qu'est-ce qui fait que bo se battre tout mobile se battre abunda kangisi mbongo abali mwasi. Mais pour basuka na nzela. Ça veut dire que construire sans terminer, c'est détruire. Donc vous avez sacrifié un bon moment pour économiser. Vous avez sacrifié votre temps pour une relation auquel ça ne va pas arriver à la fin. Et l'okonini est salaka. Pour qu'on dans les commentaires. Basi, il va réagir pour qu'on dans les commentaires. Parce que d'ailleurs, il y a là. Koto mobile mibali balobi faut tezaka basi koto basi babi faut tezaka mibali. Mais pourquoi eza ko arriver ka bon parce qu'ils sont total na tango ya kala ba parents na biso bazaro divorcer te cela ne veut pas dire que non bazaki na ba problème te cela ne veut pas dire que non bazalaki na ba quoi que te il y avait des moments durs des moments où les papa na maman pe bazar bebana mais même les enfants dans la maison bazaro yeba moto yeba te que papa na maman baswanaki. Bon, mukatongo boye biloko kolezali bufandi tout ça mais na kati ya chambre na bango baza na discussion peut-être parce que 2 semaines balobala bien te mais aux yeux des enfants maman se paraître normal. Alors pourquoi na moya lelo biloko les associés? Je ne parle pas de la jeunesse hein, parce que wane comme keletina ba mikolo nyonso ikomi kaka ndenge wane komi kaka ba humilité ba kabwani ba humilité moke ba kabwani. Donc yo mona mwasi mobali bafandi suki pembe ba ofandi ti mokana nzambe et ça m'a résulté. Alors écrivez-moi dans les commentaires Zanine. Alors Deborah
Azaki wa meni komene vie na ye très bien. Botaki tango bakaboi na mobali. Mwana bango azalaki na une année, 8 mois, quelque chose comme ça. 8 mois ou une année. Alors, bakabwani, moi n'a pas opusana, moi n'a pas na 2 ans. Mais avant wana bakabwana, azana camarade na yemoko. Camarade na ye comme Thérèse. Thérèse appé kakande bana basebiso bazalaka, azaki na mwana na ye abota déjà na mobali mosusu. Mais Thérèse ana azali na fiancé na ye, copain na ye na France. Basololaka na bango ndenge ezalaka kaka système ya vidéo, système ya Facebook, tout ça basololaka. Mais déjà mobali pe ya France ayebi ke Teresa azalaka na mwana na kola. Lokola ba fille ya biso ya Kinshasa bazalaka moto azomona ke soka fai na mwana ekokanga ye mo bashida na ye mo makambo na ye, il faut azala indépendante, abaluka karo baluka baro kende boya zone boy tout ça. Apréféraki atinda mwana na ye et pas ya grande sœur na ye na Lubumbashi. Grande sœur aza un peu posé kuna bala na ye aza bien. Li peza ngakate, ma eza ngakate. Vie ya ba camarade. Yom tozo tala ngai. Ozo 100% à confiance au pesa na camarade. Ce n'est pas tous les camarades au baza mabe. Mais il y a des camarades oyo azo se qui sont na motema na ye. Likala kutu ekosa. Likala kutu ekosa. Bon s'abonner na Okimedia Plus. Pour plus d'informations, pour plus d'actualité, vous avez besoin de musique, politique, environnement. Bon s'abonner massivement parce que awa, tous en a news ya vrai. Ah, tu es la cabine ma solo pe ya vrai. Les solo nazo beta, ils ont les solo vrai. Ba pesingai na ya kobeta yango. Tant nazolo ba répéter tant to beta kama solo boy, c'est pour édifier quelqu'un. C'est pour édifier une personne. Et puis ça kabiso le. Tous en maïle parce que tous autant mon ba camarade mais tous ba mité na bangote. Tous autres zala na ba relation, tous ba mité na ba touté. La seule personne a eu monté ma moto. Et ça ensemble. Seule personne a eu monté. Biso nabino to yebanité to yebani na kosolola na koseka. Mais na kati ya mitema na biso eza mambebele. Alors bazo vivre mwana ya Teresa akelo Lubumbashi akelo fande pa ya grande sœur ya Teresa. Teresa peut azo continuer la vie nae parce qu'elle avait besoin de la liberté, azala na libre. Mais Deborah na place atikala ki bakabwana na mobile déjà. Omoni souci wana ya kokabona déjà na moto lingaki bomesana ki yango nazo pesa conseil ezaki kozala pressé te so kabwana na mobile to kabwana na mwasi bokendaka mbango pona ko prouver peut-être na linga pona longo la souci mais tant au lingo longo la souci okokuta na na plus pire. C'est là où ça devient un problème. Alors Deborah a voulu contenir choc qu'on a été à séparation. Nazo mananga moi le vie nanga le yengi ya moi boki ya moi ba relation ya moi ko baluka po à chaque fois nazala bato nazala ba le yengi wana na obosana moi ba stress wana ya ndenge nazaki na relation nanga. Ba kutani na Teresa bazong ba bandi le yengi bazo continuer na bango ndenge zala kaka parce que chacun a sa vie. Hein. Il y a mon qui vit où il peut permettre et poids un peu à l'aise à se déstresser et ça qu'il fallait à la libre quoi à tambouriner mais Deborah a occupé moi na zaki na 2 à combien il a 2 ans azala moi na ye ata sali baluki mais azala moi na ye occupé moi na ye omoni ezana bato mususu malgré koti na loyengi mais un mot conseil c'est les hommes ok non place les a yoté yo ko za boité bazali ndeko nanga soki ozo salelo mo monike eloko wana osala mo pona sentiment ya bato
to pona loyenge ya bato soko moni un instinct na ona kati ezopekisa ezozongisa osima retire toi tala nzela nini okozwa po lobi na ezala malamu. Alors Déborah continuaki ba vie na ye na Thérèse baosa ba vie na ye. À un moment donné quand ne babimaka basala ba loyenge na bango grande sœur ya Thérèse azalombashi oyo afandi na mwana ya Thérèse. Il fallait qu'il a fêté 50e anniversaire na ye. Donc quoi ça na moyen na ye. Bah, il faut préparer, organiser fête, il y a mon 50 ans quand même, donc demi-siècle ça s'est fait. Ne sikoyo, ne connaît pas Thérèse Apé, à ce pays là qu'il faut bakende na Lubumbashi. A intéressé Déborah, Masarangai, Nengezana, grande sœur, à cause là anniversaire à 50 ans, il faut tout kende, bah retiens la bombe billet ma mieux sur mais il faut tout kende pour ta la kuna grande sœur azam to ba relation ko ya wana belé ba to qualité ba ko ya yo bika masura on de tambolaka moko na to ko lo ko taper mongolo la biso place wana et au sala biso bien. Ah Déborah pa yoki boy, alors ça ni. Alors ça occasion moi bien na profiter peut-être des kunapé na retrouver pe mutu moko oyo na ozape bien na ozalès na za la vie moya bien mikole kokakate ekoki bango wana bakangi ba bagage na bango. Déborah atiki mwana na Kinshasa atiki na famille na ye. Je ne sais pas na repose sa précision parce que wana na besoin qu'il se dans qui côté on a été ceux qui atiki pa nani mais ngana bika atiki na famille na ye atiki mwana akei azozonga. Bota lesika tolbaka le monde est méchant. Le monde est méchant. En anglais balbaka don't trust anyone. Ko perd sa confiance dans tout parce que c'est qui si yo. Master oh ya malamu ezaka nzambe. Même ndeko na famille peut te trahir. Même un camarade na yo tia ka motema wana obetela ka to lo midi poko akoki ko trahir yo. Moto a trahir sa pesa nzambe. Amati avion Lubumbashi wo bakomi. Ambiance. Jour d'anniversaire pe comme raté et commis. Mes amis, anniversaire est commis. Fête. Ma prêtre, habillement, masanga. Et ça qui tourne ma casse. Parce que ça organise Déborah à côté qui le dans la famille. Il y a Thérèse. Donc dans la organisation Déborah elle était là. Bah on ça va service, bazo simba boy, bazo kende boy, bazo parce que c'est déjà la famille. À présenter qui paye pas ya oh camarade na ma motema yenga eli. Ah ya c'est peli pe ona donc faites comme si c'était chez vous. Ça là les sans toi à l'aise. Bon ça la c'est ça la puis c'est bon ba directive, puis c'est bon on est ko yambela batou tout ça. Bango pe miso na bango ezalaki kaka na bango na bangolo na bango batiaki miso baotala kaka ba prêtre bazoya baotala kaka bato ni mutu nini oya bien oyo et puis balataki quand même bien habillé hein yo boyebi kaka ke soki mwasi alati bien aza attirante mibali biso ye mo miso ekendaka kaka donc epai donc c'était ça ozomona ke misu ya Déborah na Thérèse ezaleka dans la mesa oyo ba prêtre ba famille batala soki et simba oh ba continuer faites continuer faites et comme pe kokena suka ambiance comme kokena suka bato bazolongwa moko ba tikala ka pe ya ba lokoso balinga komela mingi wana bazala ki kakati après bato ba se dégager ma fatigue comme yana mon koti mais
Teresa camarade na eza Déborah mais atiki Déborah alala na chambre mosusu ye aki kolala na chambre mosusu na chambre bandeko na ye mosusu Déborah pas moni que non ok batiki na chambre mobimanga moko ça va c'est que bazwi en considération naza nanga leza alali tongo peta na raté ya dimanche etani hein Déborah la muki elle se sent pas vraiment dans sa peau comme tout moi ba malaise moi ba fatigue moi là bon à combien qu'on raisonne bon peut-être ba masanga na meli belé na kobina na loyenge wana je me sens cette fatigue donc ça va mais azo quand même courage et surtout que non attaque que l'état pour ça la petite déjà bon on senti fatigue et moi bengi Teresa ya kana no boy tout ça Teresa naoya mais Teresa ya quitté et Teresa ya qui une fois elle dit que non peut-être que les arabes ndeto binaki lobi ndeto menaki repose-toi oyoka non savoir botane nzambala la kate siko Déborah emoko akomi ko chatter na ndeko na cousine na ye na Kinshasa na WhatsApp bazo solo là abi naza bien awa en tout cas fait l'équipe bien mais na la muki nazo kanzoto na ngai bien té non comme on va fatigue nazo côté les manauzo courage tout ça mais non comme je ne suis pas vraiment dans ma peau de ne pas dire au lieu que loko moko to nini ou bien ça va fatigue en fait peut-être ils va fatigue en fait mais awa ba minga très bien en tout cas ma camus c'est ça bien bato solo na bango il pas zo kaka mo ba dole mais azo benga Thérèse c'est que nazo solo là Thérèse dans la chambre voisine ou ekangami au chambre na yana azo solo là na bandeko na ye. Mes amis, Teresa a solo là, mais Déborah Koto a ce tort de douleur comme que s'est intensifié. Et comme que s'est intensifié. Ils ont matamuké muké. Il y a plein de déconner ba solo là, car na cousine na Kinshasa Déborah na cousine na Kinshasa, bazo continuer à solo na via WhatsApp. Après moment de comme ndeko ya Déborah cousine Déborah c'est que non, en tout cas, nazo déplacé. Non déplacé peut-être il y a un solo n'a répondre retard mais non déplacé. Après un moment, après quelques vingtaines de minutes, Ayoki Teresa Azoloba Natila qui pensa à moi. Na monde déjà tout PC ka attend, na moni comme ko travailler déjà, comme ko les mazo comme a douleur. Natila qui a mo bien na biloko. Ayoki. Atanga ekombote. So atila ki nani na biloko. Nani oyo akomi ko lemba déjà ko yoka ba fatigue, ko yoka nzoto bien te. Izangai. Et travailler Déborah, est-ce que bazo bananga à côté moi d'autres bazo izangai que zangate mais muto azo kabete zangai. Makamo na yoki c'est que zangai. Azui téléphone na abandi kobenga cousine na ye. Benga cousine pe tellement ça va na moto et soit na na transport Déborah comment des cousines ya Déborah a yambate. Il y a un message qui non benga en tout cas je me sens pas bien, je me sens très mal tout. Il est qui me Yé Déborah skoyo douleur et yé makas. A komi kobelela Teresa Zoyake. Na moment kaka oyo ye akati motema. Nde Teresa saleli baye. Sango pe fandaka te et panzani. Mes amis, sango et panzani, famille à Déborah pe bakomi baza saisi. Parce qu'il faut pas le ba qu'est-ce qui s'est passé au juste moi ça donc moi il ça à quel Lubumbashi. Et na Lubumbashi a tiki biso akufi. Qu'est-ce qui s'est passé? Yoka raison, il y a Teresa. Alors bio non amela ki trop bimela mela. Asensé ba Jack Daniel, ba whisky boy tout ça. Yango peut-être ça les retours parce que Azaki se contrôlait, elle prenait tout.
bon tango basali autopsie bamoni ki akufi na poison bazoluka famille ya Deborah bazoluka bayeba na poison euteli wapi parce que ayaki lumbashi ayika na place moko feti ezaleka wana les réponses Thérèse apesaki avant que non ye azaki omela na feti asangisi lolenge côté kuna cousine abi non ngai Deborah azakobeka ngai na jour boye c'était un certain dimanche balala aki alamuki azaki koyoka bien te libomone ezosala epasi azoka bafatigue azoka bien te aza nakini vraiment na état na ye te tala bavoka atindeli nga boye tala boye famille ya bateresa bazowanga sikoyo ngai na bino tomituna parce que Deborah akufi peut-être Deborah parce que toyebi ke bato misusu bazoboma bato kaka mpona jalousie misusu bazoboma bato kaka mpona motema mabe ayini oka kosomba kaka ya voiture ayini oka polataka propre ayini oka pozaka na relation moko ya bien entourage nde ezaka bien motema mabe wana abomi ye Teresa na famille na ye eloko nini etamboli bango na makanisi baelimine Deborah alingaki mobali na ye moko kala Deborah asalaki nini toka po vie ya Deborah azalaki nango ya bien te azalaki na mobali na ye papa ya mwana na ye peut-être ya mwana nde esalaki jalousie wana est-ce que Thérèse nde aza na problème na Deborah ou la famille de Thérèse nde baza na problème na Deborah nde bautiliser de Thérèse a éliminer Deborah nde wana oyo tozomituna sikoyo sikoyo yo mutu ozotala ngai yo mutu ozolanda ngai cette histoire doit nous servir de leçon tozala prudent le monde est méchant le monde est vraiment méchant ôter la vie d'une grande dame comme elle avait déjà 30 ans parce que elle avait 25 ans mais parcours elle avait 30 ans de atiki biso sikoyo tango yo muto ozosala eloko acte ya ndenge wana innocent oyo ya 2 ans atikali na Kinshasa mpo nani abokola ye parce que il faut savoir que yayo mwana na aza mwana na yo makila na aza makila na yo façon yo kotraitele mwana na yo eza te ndenge tata mwasi akotraitele mwana na yo ndenge noko kinga na kotraitele mwana na yo oui biso bamiso tozala na mitema wana kina kozwa mwana motu mosusu lokola mwana na ngai mais est-ce que eza na mitema bato nyonso eza na mitema bato nyonso voilà comment vie à Deborah esukaki et jusque là la famille de Deborah sont en train de pleurer. Les enquêtes sont ouvertes. Mais il faut savoir que peut-être ça prendra du temps pour rétablir la vérité, pour retracer le vrai source, les commanditaires. Ils allaient y aller Thérèse. Ils allaient famille à Thérèse. Question mark. Il y a une photo mituna. Point d'interrogation. Mais pourquoi au sala yango? Le monde est compliqué. Abonnez-vous à Oki Media Plus. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo. Partagez. Beau partager. Parce que tu as ma solo. Aux gens la solo. Comme la biso. Tu as contact. Tu as solo la yango. Tu as édifié baninga. Ou basa Rolanda biso. Parce que tozo kanisa kaka ami ya malamu eza o azo somelo masanga to ami ya malamu eza o boke osala cop paix à son âme de quoi biso vali à miss
pour sa capacité, ou bien pour son argent, pour ses relations, pour ses contrats, dans la jalousie, va éliminer. Et l'Iwanae, ils ont une chaîne moulaï, je vous dis mes amis. Politique, ils ont 4. Entourage, ils ont 4. Mais un jour, Nalanda qui petit frère nae, grand sœur nae, un jour, la vérité vous allez rétablir. Et il faut savoir que qui tue par l'épée, paiera par l'épée. C'est ici que ça prend fin notre histoire d'aujourd'hui. Mes amis, continuez de vous abonner, continuez de liker, de partager nos vidéos. Ça nous fera énormément plaisir. Alors, je ne dis pas que Teresa, Teresa comme un slogan. Donc, qui veut dire qu'il faut faire beaucoup d'attention à nos camarades tout autour de nous, qui prétendent que balingi bino, mais balingi bino te. Bazawana, pour la évolution na yo. Asala kanini, azala kanini, yala sakanini, yepo anika yazala bo. Est-ce que muto apikso munzama pe abimisaka moi pona mutu nyoso? Est-ce que epekisi yo obunda na vie poko mamutu? Soki mutu muso yebi parcours na été lobi moni na Mercedes na Range Rover. Oyebite comment est-ce que asali po koma wana? Ba nuit blanche oya asali po koma oya zali. Le sacrifice. Mais oyini o oli aussi sa vie na ye pendant que boss dit que azana famille, azana bana, to azana mosi, to azana mobali, to c'est lui qui prenait la charge de sa famille. Mais au longo lié. Vous vous sentez comment? On se retrouve au bar des commentaires pour commenter. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. God bless.